ndenge nalobaki ke diabète ezali A na B. Ezali susu diabète ya obésité ya mutu oyo ya munene na diabète maigre. Yango balobaka kosa kokufa oye babato balingaka yo. Donc bato balingaka o babana ya pembe na ba onso bakima ikomaka papa na bikisaka bato. Abe bibikisa nani? Yebe zuyet bakisi ni one zongeli yo kasabongo te on a retard. Pancréas o ezali eloko oyo ebimisaka bololo na kati ya nzoto na biso tango toliaka bilei na kati ya estomac. Ye abimisaka mwa bololo na pona ko mesurer limite mesure ya sukali ezala intact na kati ya nzoto. Tepe bolandi malamu bino bomesana kolanda spécial santé na biso ndenge na lobaka mbala mbele ke na sima ya mira pembe so bomoni mira pembe boyebi déjà naza pa ya savant noir motabwana ebele papa na biso Afonso Mbote papa Afonso Mbote mama Mbote ndenge bomesana kolanda papa Afonso mikona ndenge bilakela nyoka boyoka kindenge papa Afonso expliquer ki bino bilakela nyoka to yebe na ba règle papa Afonso expliquer ki bino mais lelo tona les kambo moko ezo tungisa mboka ya Ngola pe mokili mobimba likambo oyo babengi diabète ya solo to etipa ya papa Afonso to ba eloko nini oyo babengi diabète pe ba cause nini ezalaka na maladie ya diabète to kokene maleme ngana papa Afonso ndenge na mesana ko solisa ye pe ako répondre mituna na bino papa Afonso balandi oyo bazolanda biso oba mesana kolanda Diebilaka TV na YouTube na biso ba mesana kolanda biso na ba disque na Kikolo na Squanta pe partout na mboka ya Ngola pe na mikila poto balingi baye ba ya mbo ya yamune balwana lingala diabète ezanini. OK. Lelo j'espère que de l'autre la diabète na boki sala mo maladie yango menzambe ya mettre nganga du cœur dans le bi ozana kisi na pesa déjà kisi ya traiter bato ya diabète mais lobela yango diabète ezola kisa moto oyo sukali eleki ndelo sukali yango ezokita te ebebisi nzoto nde moto wana babengi ye azana maladie ya diabète diabète ezola kisa ete ke nzoto na ye ekomi sukali yango babengaka ye diabétique. Donc moto oyo sukali eleki na nzoto po ndenge tozala na kati ya nzoto na biso. J'espère que bandeko bazolandanga tozalaka na pancréas oyo ezali eloko oyo ebimisaka bololo na kati ya nzoto na biso tango toliaka bilei na kati ya estomac. Ye abimisaka mwa bololo na pona ko mesurer limite mesure ya sukali ezala intact na kati ya nzoto. OK, tango moto azolia sukali mingi biloko ya sukali mingi eloko wana soki ekomi kobwaka bololo ezokoka lisusu te sukali edomine yango moyen sukali wana ekita te nde bayebisaka ke moto wana akomi na maladie ya diabète. Mais papa Afonso bi kola biloko sukali ebele na ebi pe bato ebele balaka ba biloko sukali mingi te mais baza ba diabétique bande comment expliquer nga babi ke diabète eza maladie héréditaire ko bana papa ki otipi pa ya bana soki papa aza diabétique bana oyo akobota ne bango pe bakozala diabétique. Est-ce que c'est seulement un bon solo? Bon, toza diabète mibale maladie ya diabète toza ngo mibale diabète A na diabète B. Na ndenge ya terme mosusu tolobaki toza na diabète oyo ya obésité ya bato oyo bayaka minene na diabète oyo ya maigre bato oyo bakondaka na kolinga na expliquer yango nyonso po bato ebele ba comprendre. Bato ebele baza ba diabétique te mais ba minganga otamboli mingi
obebisi bambongo mingi okeba nzela mingi mais conseil na kopesa o mama en tout cas na centre ya papa Alphonse landa traitement na yo tina suka ba mama kokata te yaka na centre traditionnel et pas il y a papa Alfonso okomona tina ekopesa na bomoto na yo ndenge nalobaki ke diabète ezali A na B ezali susu diabète ya obésité ya mutu oyo ya munene na diabète maigre ya mutu azokonda en fait batu mingi bakanisaka soki mutu sukali emati nde aza diabétique te ozolanda nga papa nazolinga nayebisa batu ebele mpo ngai moko na leki na makambo oyo nga moko à un moment donné j'espère que batu bazotala bavideo na nga mosusu bamona nga nazalaki munene mais lelo bamoni nga na kondi kokonda oyo eza mpona kokufa te eza mpona sida te ezali nde nga moko kutu nasengaki de ya nzambe ngai en tout cas ndenge ozolanda ngai awa eloko nyonso nasengaka nzambe soki nalobi nzambe nalingi oyo nzambe apesaka nga makambo oyo ngai naleki nango ya bamaladi lelo ozomona ngai naza na 20 expérience en Angola ya otraite batu donc bamaladi ebele olenga leka nango na classe nazwa diplôme mais nzambe ne mutu atangisi nga na ekole na ye po lelo mosusu bomonaka bakisi oyo nga nazosala na opesa batu bakisi wana na testa yango epai ya batu te na testa yango kaka epai ya nga moko na makama oyo ekomela ngai lokola nakutaka na makamba ya diabete yango mo sikoyo nabandi kofungola bino sikoyo makambo ya diabete soki tolandi A ezolakisa oyo ndenge otuna ingo lobike ekoki kozala mpe héréditaire A ezali diabete oyo mutu abotamaka na yango donc papa azali na diabete aboti mpe bana badiabétique bana nyonso badiabétique A mais B ezali diabete oyo tozozwa na mokili c'est-à-dire na nzela ya biloko ya kolia sikoyo na nzela ya biloko ya kolia wana omona mutu aliaka mingi akontrolaka te akomi god ube akomi munene obésité ebeti tango obésité ebeti na munene wana donc ngoyo baki akoti na diabete ya manque ya contrôle ya sukali ekomi siye munene tango diabete wana ekobeta ye sukali eleki niveau nde omona mutu mama mwasali rechiti akondi ozolanda nga papa lelo bamaladi oyo batu balobaka esilaka te non soki mutu alobi na oke diabete esilaka te ou bien maladi ya sukali esilaka te akosi mais papa faut tozala clair totika kokosa batelespectateur bazolanda biso papa soza conscient que diabete esilaka te bapesa bango bakalma na bamindele eza bakalma bapesa bato diabete mais soki namona bakomamela basuba na bango moko mpo bazwa kalma mpona diabete okosisa biso diabete ndeni yango mona ina loba boye badiabete ebele bato ebele bazobela yango lelo soki aza mwana mobali aza na ndako ya mwasi diabete wana ezosila te ezokita te barechite ameka nani kotala na spiritualité na ye mpo basi mingi mpe tozozwaka bango tozobalaka bango basi wana bazozalaka na mibali ya butu olingi oloba nini kindoki lokola edevelope mingi omona mwasi aza mobali ya papa na ye na butu omona mobali aza mwasi aza mwasi na ye ya butu mama na ye ok basi ya butu na mibali ya butu ntango basangani na mobali ube na mwasi ya moi babetaka mibali ube mwasi ya moi na bamaladi oyo esilaka te tozwi ndeti bamisusu lelo baza na baka ya baprostate akali ye moko na niveau oyo aza na ka prostate abandaki komela kisi te abandaki kolala basi ebele te mais akwei na prostate mosusu okotala make abandaki kolia na ye sukali normal sukali moko ya normal mais akomi lelo na diabete wana na lakisi na nzela ya spiritualité alors bato mingi bazokoma badiabétique na nzela mpe ya minganga badokter ya mundele na sansi nini badokter mingi boeskize ngai eza kofinga bino te me nazolinga natalisa bino lolenge nini boyebi na bino mosala ya kidokter te otanga na yo mpe yango te po lelo mosusu yo koloba ngai obiki o bamedecin traditionnel naturel batangaka te seke yo nde moto otanga te oza zoba
po soki nga natanga te ebongo ndenge nini nga nazopesa baresultat oyo kutu bino moko na mundele bozokoka kopesa baresultat yango te. Moko abengi ngai akomeli ngai na réseau social alobi lakisa biso diplôme ngai na lobi na ye boye nga lobi omoni badiplôme oyo lelo bozozwa ebele badiplôme yango botondi nango na bahôpital ebele awa toyebi bino ya Angola ya Poto wapi. Mais soki batali na nzela ya badiplôme ya baresultat oyo ya bato ya maladi bazobika sur 100% tozozwa kaka 20%. Bozoboma bato ebele mais bozala badiplôme wana bofuti nango mpe baimposto mais bato bazokufa na bango moyen moto ya kodeklare eza te mpo nini yo oza deja na diplôme leta moto apesaki yo. Mais biso bato oyo na ngolu ya nzambe na mayele oyo nzambe apesi biso mpo nga lobake maye intelligence surnaturelle oyo ya nzambe yawe na nzela ya Yesu Kristo eleki intelligence oyo bino botangi na nzela ya science po ti lelo awa ndenge bozolukakisa coronavirus bozwi yango te bascientiste bamagicien bino tu boza wana badoktere ya ndenge na ndenge me bozwi kisi te. Mais boza kosetone ndenge nini ngai etat de docteur ya médecine naturelle nazoyebisa bino ke ngai na kisi mpe kisi yango mpe soko tie te ata gouvernement ndenge abengi ngai te yo na mosika osala nini obengi nga moto aobelela otindeli osali yango résultat manete. Lelo ntango nalobake diabete esilaka lelo ntango nalobake baminganga ebele bakomisi bato badiabétique na nko. Par exemple munganga mutu azobela bamemi ye na hôpital baminganga ebele babomi bato ebele na nko. Donc nga mona loba bango ke bazangi nzambe mpe bazangi intelligence mpo nzambe nde mutu apesaka mutu mayele. Munganga monika mutu maladi aye asali na tension amoni tension eza ya komata abeli mo makila boyeboyeboye bu otende na moni boye malaria eza makasi boboye tozongisa ye mai azwi mai wana oyo ya siro ezalaka na mungwa na sukali sans kutu averifie nanu niveau nini ya sukali mutu wana aza nango na makila averifie niveau wana te azwi kaka mai un pan tobola tonga zongisa mutu mai. Mais papa Fonso yo a ozo critiquer bandeko batala ba mesure te mais bino ba mo ba te bilete o ba kisi bino zanga dose bo pesa ba 10 litres ba 20 litres muto so mela kisi zanga dose ezo ko ba tusiko bino ba docteur bo ba ndimo biso ba docteur to za bindenge mo te poti o sa poti o mélanger biso ngai docteur papa Fonso nga ba kisi na nga soki mutu mo ba ye na maladie alobi ko kisi na nga ebomi na ba yo za ndoki soki mutu mo ba ye na maladie awa na pesa ke kisi lobake ezaki destiné ke ya kufa eza problème ya famille na ye nga bakisi nyonso oyo nga napesaka bato eza na pesa kisi ya prostate eza na pesa kisi ya mongoi nyonso nga moko na mela yango ndenge nga moko nakufaka te nga moko na meli yango mpe na meli yango nazwi mpe nini nakufi te na biki epuis bamaladi mosusu omona batémoignage babiki mais yo olobi o papa Fonso moto apesaki nga kisi boye akufi na loba nono nga abitala arrête toi de moi Satan race de vipère zonga place yo wuti eloko yo zolinga oluka okozwa yango te mpo nga na Yesu zela na sisa papa ngai nasala badose na nga eza bien calculé soki bamisusu bamédecin naturel babomaka bato wana etali bango ngai nakoki kokende bacentre na bango te mpo tout d'abord namonaka mpe basalelaka mpe mingi Yesu Kristu te babiloko na bango kaka bongo nakipaka bango te mpo moto aosala mosala na ye. Mais nazopesa exemple na ofinga bango te mais naopesa exemple mingi ya minganga ya mindele minganga mindele mingi babomi bato manque ya savoir même bazana ba diplôme na bango. Imaginons que mutu aza na diplôme ayebi ke bien ke mutu aye na hôpital mais tant mutu aye na hôpital tango osali nanu ba premier constant osali nanu ba symptôme boyeboye oyebi dia ke symptôme oyo eza na malaria boyeboye opesi nanu kisi moko mpona kodose fièvre ya mutu wana. Mais avant de nous appliquer aux hommes sans mutu wana mai premièrement il faut savoir mutu wana examen ko ça ka examen ya typhoïde malaria masuba te non il faut on même mutu na examen nyonso po oyeba eloko nini yo ko pesa pa mutu wana asali examen ya sukali te ayeba to ya sukali te mala moko ote typhoïde ya fièvre za makasi nde na moni boy fo bazo nzena no mai po récupérer aza kolemba oke mutu na lembi po ni sukali sa nini eza ya komata aza diabétique te mais sukali eza ya komata élevé sukali ya mata eza kana niveau ni to expliquer ngo po bato bele ba yeba sukali te eza na niveau nini po bato mutu ayeba ke ngai lelo na kokoma diabétique o sukali eleki
azui maman kisi wana siro batie otozongisa nano mai mpo ndenge alembi batie maman siro papa ntango bazongiseka mai bopa lobi moto yango akoya akufi maman okoloba azalaki nde ya sukali wana foti ya nani foti ya docteur wana ye moto abomie mpo nini diplôme na ye wana azwaki wana oyo kaka bakope oyebi te badiplôme bazwaka yango bakopelaka badiplôme bapesa bato ya bakopi badiplôme basala na basima toilette badiplôme basala donc moto aza kuna dossier te me bapesa diplôme soki otali badocteur ebele na bainfirmier ebele bazali awa bazali awa bazala badiplôme bazala mayele te tozosolola toza mpenza motema lwanda atuna aboya dota siko bino awa na centre naturel est ce que bonnetreza mpe sukali koneutralize sukali mutu sukali mati ozwi mwa kisi okopesa ye okonetreza okokitisa sukali mais tant tolobela diabete tolobela mpona nini tolobelake mutu sukali eza eleve ifo tokitisa ye sukali tosilisa ye namonaka bakolege na yo so mutu sukali mati bazwi bakongo koloba mpe esili kongo bololo mpo esali po netreza sukali po kotya bololo na nzoto omoni bamédecin traditionnel ebele bazali ako bolimbisaka kofinga te me naotya bino baplace bino bozali omoi so babi na mutu zoba so babi te oza zoba eza un moko kofinga te ezala qualification ya place oyo ozali pourtant balobi no mayele yo mpe osepeli na mayele donc yo osepeli na qualification place yo ozali mais ntango mpe balobi oza zoba loba mpe sepela mpe na qualification nde bapesi nga naza zoba donc yo bakenda koma mpe mayele minganga ebele ya bamédecin traditionnel naturel baza bazoba bolimbisa ngai mpo nga na ofinga bino te nazotya bino baplace bino bozali kongo bololo ezala kisi ya nini na bana kopesa explication ya kongo bololo kongo bololo eza kisi ya koprevenir mutu mpo mutu azwa malaria te eza ondireke mutu ndenge totyaka kisi ya bangungi na kati ya ndako otie kisi ya bangungi mpo nini bangungi balemba bazala makasi te mpo na kopike yo ozolanda me ingolo bateke bangungi bakokufa na kisi ya bangungi te bangungi bakufaka na insecticide syntox nde ebomaka bango kisa bangungi ezalaka nde tondiyeke elalisa bango pongi na ngongo nga na lali batungisanga te ndenge moko mpe kongo bololo ezalaka ntango moto aza komela yango mpo nini ata ngungi ya ye acubi ye vene ya ngungi wana esuka kaka wana lo ingo bake kongo bololo ezobeta barrage na nzela ya infection ya moustique nde kongo bololo lelo kongo bololo bakomi koloba ko esisa sukali me nga nazokomprendre bino te médecine yango ata nde bozwaki yango badiplôme mpo bofungoli bacentre ebele ya médecine na badiplôme bakomona batandi badocument me so tokende na bacentre na bino na baresultat eza te bolia bato mbongo ya ofele epuis bato yango mpe bazoyeba bolia mbongo ofele me ta bamoni kaka badiplôme akonofundela o wapi mpo oza ya diplôme nga nalobi boye nazorépondre bato bien nalobi ke diplôme te mutu esalaka te mpo mutu apesa mutu résultat sikoyo yango nga alobi ndenge nga na ozala chef na bino ya bamédecin naturel nayebi na ozala chef na bino nyonso sikoyo ngai ezala boye mpo na confirme make yo oza médecin traditionnel naturel tala na otetaka nini o natetaka prostate otetaka yango ndenge nini natetaka yango boye nga nazala nga besoin ozwa kisi note mpo nga nazala bakisi na yango oyo etetaka tozima mutu ya prostate cancer ya prostate otie wana traité ye vraiment pendant 1 mois po tomona résultat so tomonike mutu wana biki apres tosi kasi bahôpital ifo basaka bongo comment fait-il tala so tokenda ndenge ya diplôme ya kidoctorat ya badocteur ya médecine ezalaka ndenge nini bamemaka bango na bapreuve bon bakulu topesaki yo ndeni yo okoki kotraite malaria okoki kotraite so oza généraliste bakoki kozwa moto ya diabete bazwi moto ya cancer bazwi bango nyonso misato balobi lakisa biso ndeni yo okopesa bango traitement na opesa boyeboyeboye pesa asala pratique ono osali bato mpe babiki babi non ndenge azali boye il faut topesa ye diplôme na ingolo bake akomi lelo gradué ou bien asi licencié na doctorat ozo comprendre mais lelo na médecine na biso naloba médecine naturelle na médecine na biso naturelle baprove eza te bolimbisanga gouvernement te nazoloba mazana sisa bolimbisanga gouvernement na biso ya angola nazoloba lingana naza angolais mais nazokorrige gouvernement te naza kotalisa oyo ezali mwa eloko oyo nga mpe nakoki kocontribue na mwa mayele oyo nzambe apesi nga mpo nini esunga mpe bato po tozona bariske mingi te mutu hôpital ya médecine naturelle bakoki kopesa yango document nanu boye te sans kozala bapreuve
mingi bazoya wana ake apesi démarche bange tu batie afuti bambongo na ye mais na bahôpital wana bazobomaka na bango kaka bato mais bato moye badeklare eza te mpo nini bopesa bango badokima batia na bamire mutu ne akufi me alobaka bahôpital okwa badeklare te oke na poto mutu soki akufi donc mukolo mutu aza na droit ya koprocédure mutu wana il faut ase justifie ndenge nini mutu na ye akufi tomoni yango awa na bacoronavirus peuple ezofunda l'état ezobake ndenge bato na biso bakufi totala ndenge nini bakufi donc il faut badoktere batete bato bapesa bajustification mpo bato bamona maki non eza valable mutu akufeli donc raison mpo na boyi eza teke mutu kaka ndenge akufeli kaka bongo mutu mpe bake kokunda ye badiplôme epesami ebele na bahôpital ya médecine naturelle mais soki otali na bahôpital na bango bato babikaka te dini mpa baosala commerce ya kostroke bato Savano makambo ezolukanga na okota moti parce que makambo ezolukanga na boyi nanga makambo na okota moti mais bango bazolanda bazoyoka ndongo zoloba mais na mona na expliquer biso dota pona ba niveau sikri koma na nzoto bana ne pas ba ne niveau na expliquer biso mon clair no ne ba sikri mataka na nzoto to koma ratina ba pourcentage ni sikri koma na nzoto muntu ndenga sala maboye muntu azana limite ya pourcentage ya sukali lelo boye bango yango moni tango na beta lisese na lobi hémorroïde maladie hémorroïde ekotelaka mutu soki mutu aza décontrôlé donc c'est-à-dire azo respecter te ba norme ya santé be norme ya santé ezali na position nyonso soki mutu azo sukola te azo respecter be norme ya santé te akobela makwanza akobela ba infection ya peau nyonso wana akobela soki mutu mpe azobrose minu na ye te azorespecte banorme ya santé te soki mutu alongolaka bakiki na ye ya zolo oyo te bakataka yango bakotisaka mwa tiji kote oyo tomona na litoi bi tokasaka ya litoi ezala litoi kaka te ezala mpe na zolo bakati oyo bapwali oyo ya zolo bazwi mpe tiji wana bakoti mpo bazosukola o mpo opemaka bien yango ozomona bato ebele banda azalaka na vi na ye ayebaka te basukolaka zolo bapuseri nyonso ya dikolo ekotaka ye ya shikwanza ya kashitu ya mabor ya osha enda bapuseri nyonso ntango ekoti gripe wana esilaka te ekangi banzela madusu esali bapota lobi sinizite yoka ye makasi na tumbaku bayebisaki nga tumbaku nde esilisaka tumbaku esilisaka te eza drogue ntango azotia bongo arespecte banorme ya santé te po azo néglige zolo même misu na biso eza na banorme ya misu mutu mosusu akolala boye asukolaka elongi te soki alamuki na ntongo bapoti ekangi ekoti ntina kati oyo bapoti omona lipoti moko boye olie ezala pembe lipoti ekomi chokolat liyokanga na papa journaliste lipoti ya mutu ekomi chokolat yebisanga lobi katarate ebimi yo okoloba na ngani olobaka yo te nakomi na maladi ya katarate osukolaka misu te okomi koloba bandoki osukolaka misu te lobi matoi o malite oyo nazoyoka bien te bapapa mingi bazali atishi koto yango kutu ezalaka asan kwanza mais ye ayebi te omona yeka nani kangelanga soso wana bende lisala soso bende lisala ya soso omana akati yango oka isola soso yango omona akangami na lisala ya soso kana litoi ya nde azobeta kaka lisala ya soso ye akomisi lisala ya soso nde tige coton azo respecte banorme ya santé na ye te mutu mosusu akotaka toilette ye kaka na papier ya makasi mosusu azwaka mpe na ciment papier ya ciment wana oyo banini tala papier ekuba ya chokolat akota na yango na kati ya toilette omonaka kwa azokwaka na mfwengi ntango akwaka na fwengi bemakile ebimi namoni hémorroïde oyo eza hémorroïde wana eye te eye nde na nzela ya papier na ya makasi ekutana ye mpe na ciment ozolanda tala bato ebele bazali ya baza bahémorroïde bainfection hémorroïde ezokota bango mpo bazorespecte banorme ya santé tokei sikoyo na nzela ya diabete azorespecte énorme ya kolia sukali te par exemple limite oyo ezalaka ya moto ya sukali ezalaka limite vraiment ebandi na 70 80 90 100 110 120 125 suka oyo babengi limite ya mutu nyonso ya sukali donc soki omoni okomi deye na 120 yebaki oza na risque po soki ekomi koleka kaka 130
mabe makasi ebandi wona ingo ba ebandi ko lega déjà niveau so comme on est en 70 80 c'est que ça on a niveau il y a bien mais étant que mutu il faut pas qu'on respecter les normes ya santé yo mon déjà comme il y a 125 mbalamo et comme dans 125 ça on va bien le bikuna pichwe biloko mafuta ya gordure olielier ovimbi obi kovimba bonne santé donc azomona nenga ye munene bongo makasi ne santé akozwa whisky azwi bière azwi onyo sa sangisi oyoka kopo donc azo respecter les normes ya santé na été mbala moko sukali komi mamoko 300 400 sukali matinga akebe pa docteur omoni makambu ya diabète ezaka ba docteur o ba spécialisé nango. C'est pas n'importe quel docteur qui a traité au diabète. Docteur a dit que 250. Oh, comme il y a doublé. Attends, il un diplôme, mais il a spécialisé dans le côté. Oh, comme il y a doublé. Ah, il faut. Il y a un docteur qui est comme ici, diabétique dans le corps. Tant que comme il y a 250, on dit à Luca, on soit traitement pour soukale mata. Il n'y a pas pour soukale kita. Yé pas n'importe sur ekita abani ma ko beto bensilin batonga ok bensilin wana o ya komi ko beta ba beta ngo na niveau wana te ba beta ngo ta mutu akomi na niveau ya KO mususu sukale komi 450 600 et côté na cerveau akwei donc azoyi ba sur le côté wa côté ba ko beta sko bensilin na ponini ezikitisa ngo mwambangu mwambangu pour à récupérer et puis ba pesa ba kisi mo ba formol la bosse ba kisi on ponini abano kitsa ngo siko malembe ba pesa siko mutu régime par exemple biloko asuka likolia ngote pendant 6 mois wana de asa likide à niveau wana akom dira ba site ba siko biloko asuka likolia ngote pendant 6 mois ce qui a respecté pendant 6 mois au moment où il y a zo ba tonga ba biloko na yona 6 mois ko ki man net suka le kiti ingolo bake à s'échapper na maladie à diabète a comme normal mais abanozonga siko ko liaka moi biloko suka li malembe ponini et maintenir mais soki que ba pesa ke batonga wana ye a respecter les normes te ya ko lia biloko sans suka pendant 6 mois ingolo bake a comme diabétique ya libela a comme ko vivre kana tonga akomi ko vivre kana tonga so bakana pe ba diabétique libela wana otozolo bela wana otongoto ba diabétique libela est-ce que papa fonce osa capable de traiter ba tout bien on diabétique libela pona na mutu azora tonga par mois 25 000 par mois 25 000 so a 8 tonga te ki mois fort ndenge ba yebi c'est pas ça diabétique libela ya on est pas papa fonce ba to bazola na papa fonce ba yeba est-ce que papa fonce ça capable pour se lever votre diplôme, n'a tu n'es pas diplôme, n'a tu lever votre diplôme. Est-ce que vous êtes capable de savoir noir au big ça bateau ba beng ba diabétique éternel? Bon, au moni, ce qu'on a le bakina capable, eza mo msuna okumi naza komikumisa. Ozolande, pongana mona Yesu Kristo. Naza mona Nzambe ne logo nyoso, ngai te mtu naza capable. Mutu aza capable pa na ngai eza ne Nzambe Yesu Kristo. Oya pesanga mayele na nenga na bosala ngana ndimi nanga ke mutu oya akoya na diabète arobika mais batu bango moko bazana ba diabète bango moko bakoma na tembe na bavina bango po ba yebi de yake maladie oyo esilaka tendenge ba mindele ba minganga ya mindele bakosi bango mais soto ke na poto ba diabétique belé bazana poto babika mais ba ope babika te oyo batikala kaka na bensiline ko betaka betaka batonga po bazana kondima te. Yesu Kristo nzambe na biso akutena ba maladie nyonso po soki oloba na bino lelo ba témoignage mususu oyo Yesu Kristo balakisa ka ngote balobela ka ngote j'espère que bato batanga mokanda ya nzambe ba mona ke ba témoignage mususu nzambe ya Yesu balobela ngote mais je ne crois pas que témoignage ya diabète ezanga place Yesu azali po ba maladie nyonso ne zalaka lelo tango bomoni ngai na bikisi mutu ya prostate ya cancer ya prostate. Et ça maladie oyo même mundele soki bo interpréter bo ebisi que cet homme là a traité la maladie ya cancer à prostate mundele akoluka zwanga aluka yeba aketa ngondenge nini mais biso pour na biso ba noir et le non tika ça na aventurier c'est un aventurier men to ebani to saka ba jewana OK kuna bo pese mo 100 000 $ pa bomi oka bongo non ngala bana musalo na utika uza amenité
j'espère que bameni bazali bayokanga bien na otikala kozala ngo te eza métier ya bino na bino ndenge bosala na lobi prostate esilaka diabète esilaka nga moko naza raison naza témoignage ya diabète mpo nga moko mpo na traité yango nabelaki yango elekaki ba 600 saore paitala na opaitika tero bati wanda ro diabète te vita sio meta papa eza diabète te ndeni yo kama ndeni te totala ko mo te wala na biso te tama ko bonga na la vérité ama ka nga na bomba lo mo na ko bomba te yo bika diabète na bika na diabète ko ba lo sana ko tisiko osana ninyo yo mo yebi o ba lo sana nini basa mo sida sida na mutu na boti mona calamité awa mutu sida boti mona pe mona pe en bonne santé Moïse kombo Nzambe Moïse Afonso Lumanga azati lelo alors que les 3h30 sida ngo na zo sa diabète nem de beta wana diabète o ebeta kinga eza diabète ya ba esprit mabe o moni nga leki na leki na ba combat belé na leki na ba combat tellement belé po ba ngai ba combattre ngai ba lekisanga ba bomanga po ba moni ba ba bika grave ngalo kwa nazala na Yesu Kristo mukolo nga na kweyaka na diabète na yebaka peteke na kwende na diabète ata moi si on azaki na ba ke ya ko na diabète te ba to ba se pembe na wabi mi ya ko na diabète yemo ba tetango diabète ko ebete ndeni okay ezaki diabète o ekoti na nzela ya mobali ya butu o comprendre e ko isingai na satanda kite tango na ko itango bazome manga na hôpital elo ninga na odekaye pa Nzambe na lo pa Nzambe na bi yawe toyokanaki na oboite Yesu Kristo nga na yokanaki na oboite ngai na okufa te po ngai na yebiki na yokanaki na oboite ok basi bakotaki na nzela ya bana nga kopesa bango bakindoki donc babebisaki makambo na ngai ebele mpo balukaka baatteindre niveau na nga en tout cas nga na Yesu Kristo bokoya nzela sambo bokoya nzela moko bokopanza nzela tuku mibale na mibale donc bokosala likita na bino nde omona ngongo nde azali awa na gloire ya Nzambe makasi Yesu Kristo aza mobimba kati na nga donc tano wana bakona otraite maladi oyo papa mama oza na États-Unis oza na France oza na Europe oza na Asie oza na Afrique du Sud tala kodute Nzambe na nga te Nzambe na nga aza ya solo aza ya sans mélange na babino mimi na bino na docteur ya Nzambe naza docteur ya Yesu Kristo napesa akisi mpo moto abika ntango nalobi noka okobika soko ndimi kobika na kobika yoko mitungisa nte pona mbongo pesa ya mbongo ngana tenga na ngaku dude ya mbongo avant kokota teko ngana zo kwa bokoko teko na ko peso kisi apeso ke simbi nde oyelinga soso ngama kamba soki kivangu wana soki mona o soki kintwa desate ngama kamba lelo Yesu Kristo na ngaza ya lelo pesa mbongo obika ozola ndanga papa fausse obi ozaki diabétique biso bi moto abela diabète sur mais le sucre ça doit qu'on a vu na cameraman on a Dieu merci Dieu bilaka nzambe ba promesse pas na sima caméra abiso menga gazoza ngazo pouvait ba tout soko za na diabète to ozalaki diabète obika ya solo ngazo biso gazomela eza problème te ba tuka pele ba mona mpala ba tuka pele ne bolo bagade ba o ba chaka tembe ba mona kati o pesa ngazo bo yozo katonye ngana diabétique ngaza suite diabétique te na bika bandakala kala na kombo na Yesu Kristo o beza la range ça bien o za l'orange moi souka moi bien tata rumela wa soni te parce que caméra zawa et ozonga lisusu to boto zo na matanga papa fonso bozonga na matanga te na zo bisa batu nyonso o ba beli sukali ngai moko na bela sukali po naza témoignage vivant à Yesu Christ a bikisanga nango que ça soit na nzela ya ba démon na nzela ya mari de nuit akotaki Paul va stabiliser ngai na nzela ya minu mabe ya bandoki nga naza doté ya Yesu Christ eloko moko malade ko poisanga ezate na kokokisa mission Nzambe atindaki ngai o Yesu Christ akokisaki na 32 ans po ezaki besoin Yesu akokisaka na 32 ans mais nga lokona na 32 ans te eza Nzambe nde mutu ayebi mukolo nga na okene epi na kopema na kobela pete na kozala pe na difficulté te na lobaka ke na pemi ya boti otungisanga na pemi na nga ya kei po liwe epa na nga eza gain eza na kopema na kozela bokonzi ya Nzambe yango nalobi na bato nyonso bazobela sukali na osalelo publicité te na oyebi biso makambo eza chose réelle oyo nga mona vivra bato ebele babenganga sida tala ndenge akonda azalaka monene o me naza mutu te na docteur te nabelaka te
na beya qui c'est tout et c'est sili naza en bonne santé nazo big ça peut tu connais vous abomi ko c'est moi papa faut ali moi kundi ba na ba o j'ai ndana nyoso ba publier ah ça kufi to azui biso balani bengi bayeba malade ko ya diabète babi ba na kata ba diabète ko ta malade belé diabète ko causer son kata ba vina biso diabète tango et côté limoto na lobi déjà côté milimo mabe soki mobali akomi na mwasi ya butu be mwasi akomi na mobali ya butu nde babetaka ba maladie wana ya ba diabète ba maladie esilaka te alors bamemelaka mutu po mobali sexe na ye ebeba akoka kosatisfaire su mwasi na ye ya moi te wana mobali wana butu nde mutu aza na posa ke yo osimbaka ye su te mwasi wana mpe ya butu aza mpe na besoin ke yo mpe mobali ya butu osimbaka mwasi na ye te mobali na ye te alors ekotaka mpe na nzela ya bamasturbation bamibali oyo bamisepelisaka bango moko epuis na mibali oyo bamelaka bakisi ya makasi donc nyonso wana ezali kaka ke mutu oyo azorespecte te baénorme ya santé alors diabète eza infection ya makila ntango ekotaka na kati ya makila sukali wana ekendaka kobebisa deja na nzela ya peni ya mobali ube na nzela ya voisin ya mwasi ekosala ke mwasi akoka mpe kokanga zembi te ekosala ke mobali mpe akoka kopesa mwana te donc etakaka na nzela ya hémorroïde donc bainfection na niveau ya babatterie ube makila ekoti basukali na niveau ya batterie ekomisi baspermatozoïde ya mobali faible moyen akoka kopesa te sexe moyen mpe telema bien te mwasi mpe moyen akoka kosatisfaire mobali nde te yango moni ntango moto abelaka diabète maladie ya sukali bakomaka kopekisa ye excès ya sexe donc akoki kosala su sexe mingi lisusu te donc akomaka limité na sexe donc na mwa moko akoki kosalaka 2 fois esuki wana ozolanda nga donc maladie ya diabète ekombinaka mingi na hémorroïde donc lokola nga nayebi kotraite hémorroïde nayebi mpe kotraite diabète donc ndobaka résultat eza net mais ntango mutu aza na mari de nous femme de nous be asala bamasturbation nyonso soki natuni soki kaka ndenge na nkombo na yesu kristu mbala moko tokati relation wana ozolanda nga donc bato oyo nyonso bayebi ke bazala bamaladi wana diabète ememi ye na nzela ya stérilité ebebisi ye en tout cas adute te donc tozosukisa biso na nga nayebaka likambo nayebi ndeko moko azala moto ya diabète mais aza na mwana azalaka stable ya santé te est ce que diabète poko na bakozi wana mwana aza na stabilité ya santé te bon loba ya mosusu azalaki na mwa risque ya kobota mwana donc atransmettre ye diabète yango na soki eza na badiabète mosusu ezala héréditaire oyo ezalaka ke papa azalaki nango tellement kaka na nzela bimelamela me aboti mwana na ndenge kaka makasi mwana mpe azwi diabète abotemi na diabète ozolanda na ka wana mais soki na ka wana te donc esengaka ifo amemaka mwana na hôpital mpo baluka batala eloko nini oyo ezotungisa mwana yango balobaka kosana kokufa oyeba bato balingaka yo donc bato oyo balingaka nga oyo babanda koya pembeni nanga bango nyonso bakima ekomaka papa nabikisaka bato ti abe mibikisa nani eye mpe ezwi ete bakisi wana ezongeli ye yokasa bongo te wana retard yesu kristu kukuweni sesese kowaza banga aza kati na nga donc eloko moko eza te nalobi na bino ngai nabika na diabete yo moto totala nga oza na États-Unis oza wapi partout oza otala nga ngai na kotika kolinga te yo oza esclave ya tonga loko oza na tembe ya nzambe na ngai tindaka mbongo na consulte yo yebisanga to okomona yo kutu kondima te ngai nde kondima na ngai na yesu kristu yango nde moto kolakisa oke kisi ongo na kopesa okobika bino bauti olanda papa fonso apesi biso explication mpona diabète epe apesi témoignage na ye moko ngai mingi aoleza te mobolo na motema lwanda oyoki déjà papa fonso ye moko alobi napesa merci mpe adiebilaka na nsima kamera oyo ye nde asali bakalite oyo ekóma na ndako na bino tobosani mpe chaîne na biso te die merci tv kuna soko okoti kuna oyo diebilaka tv bongo nde koka soko okomi kuna nde okuta masango nyonso tobongiseli yo tokutani mbala nsima kaka na miro ya pembe